aussi beauté tinengo finga akofi okiola musi mama na ye okiola musi papa na ye ofingi okoti tina sous-vêtement na ye oza sûr eloko wana eza na impact ya vie na yo te tinengo ofingaka fali ofingaka bafere ofingaka bainnocent oki okoti na basous-vêtement na ba ozobimisa bainjire moko boye epeze ezo ya makasi elobelako eloko te oyebaka teke bato wana babato bakisi yana biloko mosusu balobaka tout ekota ekoti boye okoko bouger lisu te malédiction sa cause ya eza na cause parce que yo zwa temps ya ofinga vie pour s'attirer malédiction est-ce que boyebaka biloko ba musicien wana bakota na ndako basala mpona bino moko yo moko ozozwa courage ya koloba ke musicien tel a moto abakisi musicien boya moto abakisi wana ndoki wana nganga munene mais yo ozofinga ye oyebi eloko akotaka na komona continue kokoselaka bamisie makambo mais boyebaki bamusicien wana ka nde tomonaka bango na misu wana nde tomona bango ezalaka mpe ka ezala lokuta te ka misu wana nde tomonela bango ezalaka bongo ezalaka lokuta te misu wana nde tomonela bango wana ezalaka bongo ezala lokuta te la famille. C'est ce que je vous dis. Bon continuer parce que à la longue ekozala ozotanga mire kokate ndeko nde tozoloba boye azana si aolela azolela mutukutu akotala ye azate musicien pa pesi condition na bato bazopesa me aleka de la même manière asaliraki nga aleka kaka aleka kuna asenga pardon eska kokoka koma koyebisa bato nyonso wana ke makambo nalobaka ta ya 2 mois 3 mois makambo nasaliraka moto makambo nous balandaka biso mokili mobimba topesi bino balosako bambote na bino bipai nyonso bozali bienvenue na émission na biso tolobela nyonso tokotika eloko te ya solo tochange moi concept mokene émission na biso tokobanda mpenza kolobela baemindule me tokobanda mpe kobeta masolo ezali koleka na kati ya société na biso alors bomesana na biso boye moko tolobeli maemindule moko mpe tolobeli mayema koleka na mboka na biso émission ya tolobela nyonso lelo ememi biso na kati ya raisonnement parce que ndenge nazoloba boye nazali na ndeko oyo nayebi mopanzi sango oyo nayebi pe tofanda na ye pe tosolola tango mususu ngonga mususu na pesa ye conseil tango mususu ayoka te tango mususu to partager na ndenge malamu mais kasi lelo azali entre la vie et la mort yango eloko etindinga ke oui tokolobela ba emindule toko protéger ba etolingaka na kati ya culture ya mboka na biso kasi tokolobela pe makambo ya mabe o ezali koleka na kati ya mboka na biso mbote pe losako na baye nyonso balandaka to balingaka mindule ya Koffi Olomide Mopao lelo nde tozala koloba bo ezali le 18 papa na bango mokonzi baoba ya miziki ya mboka na biso azali ko se produire bongo na festival international oyo ebongisami na Palais du Peuple en tout cas ba oya ye 19h bozala déjà mobondo na Palais du Peuple bongo elongo na mama sina quartier la te mobimba bakozala wana biso tout tokozala wana la famille bokomona biso mobondo et puis ba image ya mopa mokonzi Quadramani songa meli bokomona yango na jika kaka ndenge zala catholique sakelo côté mbote na bafani ya mama sina mbote na bafani ya Fabigaz le maestro mbote na bafani ya Inos Bimolodo et les tigres mbote na bafani ya papa Hervé bafani ya batu nyonso topesi bango mbote na bato oyo balingaka biso bandeko bobengelanga bandeko nyonso ya basi to mibali bazalaka na bitide ya kofinga ba musicien bobengelanga bandeko ya basi o bazalaka na bitide ya ko-créer masolo ya lokuta pona bayeminduli bobengelanga batu oyo bazalaka pocheni na ye etalema esengeli afinga esengeli abimisa ba n'importe quoi na monoko na ye la famille bobengela bango ezali na ndeko moko ya mwasi bato ebele bayebi ndenge tozoloba boye azali entre la vie et la mort akie na ba église akie na bato batalaka balobi ke musicien moko moto abwakeli ye maladi musicien moko moto abwakeli ye sort
moyen na tanga kombo na ye ezate moyen na pese ndisi na ye ezate me balobi kaka musicien wana moto abwakeli ye sort et so wana ezuye pona nini parce que akoselaki musicien wana makambo musicien wana esali ye passe akei kobwakela ye sort toyebi te sort wana ba musicien bandeko eza bato me ba kezana ba musicien belé basimba pe baboto ndenge yo kenda kolamusa mama ya musicien moko boye ndenge yo kenda kobimisa bana ya musicien moko boye bomba bana na ya nkulisi bamona na raté ozalaka peut-être na internet ba mission na bato batalaka yango soko bwaki matière bato balokotaka babwaki na bapage avant ya koma na état critique waza nango mama na ye nano akufi bandeko bosala musala na bino ndenge esengeli bandeko botika kotushaka koblesaka bato makasi la famille tokoloba ndenge nini soko otali vi ya bandeko na biso ya basi tobandi na bayaya na biso bamodele tolongoli quelque tête na kozwa lokola mami ilela na kozwa lokola papa kulutu na biso Jean-Marie Kasamba baza mwa ebele mais le reste soko otali bandeko na biso babanda presse kala ezala na TV ezala na presse en ligne la famille vi na bango ebongaka te bokanisa o bazali ko faire croire bino ke to koma ba multimilliardaire te to koma ba boyete yaya ba misusu ba voyageaka na sima ya batu ba misusu bazokende kosala ba n'importe quoi ba vie na bango ezo tourner tout ba bongaka te pourquoi ba blessa mitema ya batu ebele basenga pardon te bablesa mitema ya bato ebele bazwa ta ya kosenga pardon te bazwa bata ya koseskize te imaginez ofandi o créer voice o créer ba note o créer biloko ebele po kosela mutu makambo ozoyeba retomber nango eza plus fort retomber nango eza makasi retomber nango est impossible à expliquer yango parce que retomber nango est catastrophique na lobi bien retomber nango est catastrophique bon s'attirer malédiction est-ce que boye ba biloko ba musicien wana bakota na ndako basala pona bino moko yo moko zozwa courage ya koloba ke musicien tel amuto bakisi musicien boya muto bakisi wana ndoki wana nganga munene mais yo zofinga ye oyebi eloko akotaka na kombo na yo ofanda pe na ba courage nyonso pesaka identité na yo mobimba na internet opesaka penda identité na yo complet internet bayebi ke kombo na yo kingandi kombo na yo boye mobimba openda balobaka mobondo oya penza mobimba na internet bayebi véritable identité na yo musicien wana ki alobi yo bala na tala yo sala boye okobeta batu ya vi na yo kozala chagrin mais tango ye na réseaux sociaux kolakisi biso koza elombe mais soto koti na mozindo milelo soto zongi na droite wana kutu tokolobe eloko te parce que eza mama na scandale eza mama na scandale donc oya koloba kutu ebele eza te parce que fi na yo eza poto na poto quand on vous dit laissez de détruire les autres vous n'écoutez pas la famille nde tozoloba boye ndeko na biso ya mwasi azopola mobimba soki nazalaki bato bazaka na biloba to bayebi alobi natindi batu basengela ngata pardon pa musicien wana zolinga koloba te alingi kaka na bima public na sala vidéo la famille omoni place ebemelaka biso bandeko même bato basalaka ba panel na ba TikTok oza olakisa kelongi te ya eza na maloba yeba ke toi na monde to vivre na ba énergie négative na positif moto ozofinga na se wana moto zofinga wana peut-être la matière kangi micro azoyoka yo aopenda voix na yo à partir ka ya énergie souci kolela wa azoyoka malobo ozobimisa pona ye kofinga ozosala pona ye azolela azomitungisa ce qu'on a me poser question quand est-ce que vie na yo kobo
Quand est-ce que vie n'a changer exactement? Quand est-ce que changement est dans la vie n'a jamais? Quand est-ce que yo okobonga jamais? Bino bozo mona makamyo stozo le kananango est normal. Ça là ce n'est pas normal. La sœur est en train de mourir. Azo pour la bouille la famille. Azo pour la. Mbongo ngo biso to lukaka mbongo balubaka boluka mbongo honnêtement. Boluka mbongo ya bien. Botika ko luka mbongo ya ko dénigrer ba misusu. Botika ko luka mbongo ya ko finga ba misusu. Botika ko luka mbongo ya ko mona ba misusu lokola nyei. Botika ko luka mbongo ya dénigration, mbongo ya douleur, mbongo ya pasi, mbongo ya douleur ya nini. Bino bozo luka mbongo ya modèle wana mutu azolela bokaboli ba famille combien. Ce que mutu wana pesi ya lobi ngana na problème te. Salara vidéo senga pa e komeli yo pa passe parce que oyebi mama ya dégâts ya biloko sala na ba makambo na olobi. C'est qu'on soit accepter okufa. Soit basali to banganga wana ba pesi message que non mais si c'est tel mutu asali yo boye yende kendela banganga wana baluka modèle nini ba osala yo parce que nazo expliquer binoki likambo nazo loba eza général bande ko na biso ya presse ebili eza message nazo pesa pe na bande ko ba coach na monde TikTok ayebani te elongina yeba na kate mais voix na yo ba yo kaka oyebika commentaire na yo loba kawana oyebika kozala témoin ya eloko pesa kawana omonika ba matière na okotaka na ba privé ko pesa ba matière ya bato biso to fandi boezaka na bato bakotaka azo pesa matière na yo nazaka na matière na ye bomoni ye kutu azalaka boye bomoni ye kutu azalaka boye jour mosusu ndolo babo yo kutu koloba te toza na matière na yo yo kutu kosala boye te toza kutu balobaka na biso boye yeba ke nyose ko attraper biso oboti mwana moko oboti bana mibale misato olingi kotika mabete yeba ke héritage okotikela bana no ekozala ya souffrance soki bo reconnaître que ba musicien bomoni bazaka batu ya ba so ozuli ka mwa musicien temporiser loba yango parce que mopanzi sango sengela loba mais et comme acharnement te et comme acharnement te yango bomona ngana za na principe ya vie actualité koya likambo moko koya na analyser kango na novana lu soki na analyser na lobité côté ya batu nanga ba na raison na zui décision na ye na fande tango na koluba na lobi une fois deux fois na sukiwa na ko zongela sujet moko deux fois te na ko banda pe ko tatoner na makambo na zolo mais on a pas tout bafandaka un mois na vie ya mutu a chance ka sujet te ya yeba ke okofuta yango toko rappelaka bino toko expliquaka bino okofuta ni lelo te ni lobite okofuta yango pourquoi ekozalelaka yo passe ekozalelaka yo mawa ekozalelaka yo difficile à comprendre mais ce que je vous dis c'est la vérité okofutaka yango tu dois changer ta vie nde komo panzi sango lelo na olobela ba panzi sango et puis bo ebelenga bo tagile bango tinengo finga kasindi ofinga ka yepo bato balobi ki azama be ofinga ka yepo ayiba mobali ya mutu ofinga ka yepo asala nini te na linga ka yeti sukata wana te okoti na mama na ya kufu okoti na papa na yaya oza sur mutu bongo so alobi liloba mabe pona yeko simbote tinengo finga akofi okiola musi mama na ye okiola musi papa na ye ofingi okoti tina sous vêtement na ye oza sûr et loko wana eza impact ya vie na yo te tinengo ofingaka fali ofingaka baferi ofingaka ba innocent okoti na ba sous vêtement na ba ozobimisa ba ejir moko boye epeze ezo ya makasi elobela ko eloko te oyebaka te ke bato wana babato bakisi yana biloko mosusu balobaka et tout ekota ekoti boye okoko bouger lisuti malédiction sa cause ya eza na cause parce que yo zwa temps ya ofinga vie ofinga parce que boolakisa biso na internet ke bobongi te yaya bozolala te bovivre na misère bwana bapasi tala bamisusu bakota bandako tokomi koyeba yango lobi motema passe association ba journaliste bako qu'est-ce que nous pouvons faire to aider bango to tika bango te mais faut to sala ba émission ba sensibilisation ba dekona biso ba temporiser ba tika ko finga ka ba musicien c'est déjà trop tard bosi bo ramasser ba malo bosi bo ramasser ba donc au monde musicien pena ake azu photo na yo ake pena na temple na ye afuka mi a évoquer que le bini parce que ana raison
ana raison ya afukami elonge bimi la famille totale la vie ya bandeko na biso ya presse mutu moko ta kolobaki aza vraiment la vie ya meilleure azate la famille parce que vie ya kolokota papa na internet bozola kisakisa meilleure eza bongote vie eza ko changer bayebelaka yo na mabe lelo lobite na komi na 40 na komi na 35 na komi na 36 39 nazokende kutu ba 50 na changer ozo changer te o se focaliser à koloba prochaine dans l'état les bien il faut na finga continuer na ko continuer ko finga mais lobi ekozala kolela na kolela okamwa te na 50 ans okomi kofanda okomobeta est-ce que zanga tongate oza sûr tineto okoma ba 2050 TikTok ezalaka na plaire o ezana na intimité parce que biso pe na ba 2016 toyebaka te ke TikTok ezabo est-ce que toyebaka kutu ke TikTok ezabo toyebaka mote TikTok est au succès ma casse na 2019 na ba Covid nesco TikTok a au en plaire et wana biso kutu to tala ngote to eba kaka ba YouTube ba Instagram mais lelo TikTok a en plaire yeba sko ba délire nyonso osala na TikTok yeba ke ko finga ozo finga bato yeba ba masolo lo kuto ozo sala ba matière à l'auto so créer gauche à droite contre les bateaux et pour rattraper le lobby et puis tant qu'on rattraper pour les latter parce que tout se paie ici bas c'est la terre des hommes tout se paie ici bas je répète nyon se fout à maka awa nase ya monde nase ya babele ya bakoko na biso nyon se fout à maka oyo yo sali ndimelanga ekofuta mela yo atafa 20 ndimelanga tango kofuta yango okondima kutu te ofuti yango ndengeli est-ce que olandika ondima kutu te ofuti yango ndengeli po ekozalelaka yo pasi moko je te dis en tout cas ezalaki message na ngai mokolo ya lelo bon continuer kofingaka bamusicien bon continuer kokoselaka bamusicien makambo mais boyebake bamusicien wana ka nde tomonaka bango na misu wana nde tomona bango ezalaka mpe kabo ezala lokuta te ka misu wana nde tomonela bango ezalaka bongo ezalaka lokuta te misu wana nde tomonela bango wana ezalaka bongo ezala lokuta te la famille c'est ce que je vous dis bon continuer parce que à la longue ekozala ozotanga mirekokate ndeko nde tozoloba boye aza na se aolela azole mutu kutu akotala ye aza te musicien mpe apesi condition na bato bazopesame aleka de la même manière asaliraki nga aleka kaka aleka kuna asenga pardon eska kokoka koma koyebisa bato nyonso wana ke makambo nalobaka ta ya 2 mois 3 mois makambo nasaliraka mutu makambo na kosaka makambo na créaka na lukaka bato na créer ba voice na bino bandeko boyaka pembeni ya bato soit disant toza ba camarades mais boye na bits ya kobenda ba information à gauche à droite pour bo détruire bandeko bazo considérer bino bo continuer na mais boye ba ke futi na bino ekozala mawa mingi c'est regrettable je vous aime aider je vous aime mes étoiles et puis en tout cas bon message na l'émission oyo to banda kosala ngo mingi je vous aime bye bye.